Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Et baneka makambo. Et comme makambo ba comédien. Pour ba comédien, Mama Kalunga aza comédienne, Dola Star aza comédien, Mike la Duchesse aza comédien. Na suivi information mais na zappé na ba audio. Na zappé na ba preuve na nga ya makambo o na koloba. Oyo boyoka yango na minoko ya ba concerné donc awa na vidéo na nga. Na version ya famille ya badola mutu oyo akendaki kotika mwasi ya dola na morgue po bazalaki na dola naza na version de fini abolanda ngo kala mite na hôtel bino boyoka alekaki live quelque part alobaki na capturaki yango na version ya famille ya mwasi ya dola Frida mwasi donc famille na ye ndeko na ye ya mwasi azoloba Mama Kalunga aza na ba problème na famille wana. Pourquoi aza na ba problème? Na ko expliquer ngo kala mingi te. Et puis na pe na version ya bakali ndenge aza ko expliquer contrairement na ba rumeur ndenge ya kimbango na réseaux sociaux ki aza petite sœur propre ya la Duchesse. Aza petite sœur propre te po aza mwana tata na ye na mama na ete. Mazali petite sœur nae na asa petite sœur cousine donc Frida asa mwana ya leki ya mama bala Duchesse asa ba cousine kota bo mama baza bandeko mais ko ba ke petite sœur propre so ba petite sœur propre ezali muto botamine tata mo mama moko to lo ba bongo les autres ce sont le cousin le cousine na voix normale yango wana malgré ki batebeli ba lo ba que na Afrique ba cousin na ba cousine bazala kate. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo parce que j'ai des explications que je dois donner ici. Avant d'aller la ba voice wana parce que son natil ba voice nga no zonga esuste nga no landa pika ndi bino mo buzolanda nga no zonga esuste. Ngaki na expliqué pour vous comprendre. Mama Kalunga a eu problème ndenge nini na la Duchesse na famille ba la Duchesse. Mama Kalunga a côté na problème premièrement parce que famille ya ba Frida ba lobby ba parena ka mutu mwasi na mobali. Ndenge nini likambu soki ekomi mobali ya Mama Kalunga ase lokola azongi mwa sima. Mama Kalunga azo pesa ba injonction, ba mitindo, ba décision. Na place mobile ya Mama Kalunga aloba. Pourquoi lobi bongo? Depuis matangi bandaki ba famille ya mwasi ya dola ya ba Frida mwasi ya dola ba yoki nanu version des faits à dola T. Pourquoi ba ok version des faits à dola T? Parce que Mama Kalunga a boy dola non seulement aleka ndenge bazoya kana ba micro na bango bazoya na na TV a boy et puis raison Mama Kalunga pesa ki wana kutunga mona landa kiango Mama Kalunga lobi ba fandi no na famille te basali na no réunion te akoki ko permettre te dola aleka apes explication il faut bafanda non na famille mais vu que makambo eza na tension makasi parce que famille wana baza persuadé que mwana na bango azalaki maltraité cause blessure yango esali que akende ko se retrouver morte. Bon, bakende ko constater liwa déjà pendant
comment dire, tant mobile na meme na hôpital bayebisi bango que baye na ebembe déjà pour na famille ya Frida eza inconcevable, inacceptable, parce que non seulement tant bakomi na hôpital kuna Dola kimaki. Version de fait à Dola kimaki wana c'est vrai. Dola kimaki. Mais ayaki kozonga. Mukolo même o azonga ki Mama Kalunga. Aboyaki. Bazwa ene ngazozonga. Akimaki pona nini? Selon explication ya Mama Kalunga, akimaki po alobi famille ya mwasi ebandaki komenase ye yango akimaki nano pona sécurité na ye. Alors mutu oyo alobi na kote ya famille ya Bafrida alobi makambo nyonso ya Mama Kalunga alobi eza lokuta. Mutu moko te na famille na bango amenasaki mobali. Amenase pe Mama Kalunga te. Bango, question na bango eza kaka, balingi bayeba, pourquoi lokuta wane esalemaki? Ndenge Mama Kalunga lobaki ke non, bake na hôpital boye azate, bazongi na hôpital boye azate. Est-ce que famille wana mutu elobi yango? Famille wana elobi ke bango bapekisi Mama Kalunga te akende kotala corps ya mwana na ye. Po balobi depuis Frida kufaki Mama Kalunga akomi ata esika non seulement matanga eza te matate ke o amona ta corps nde ezalaki boke boambome bosande bosa Mama Kalunga akomi te. Ndeko wana aza koloba na compte affaire Bafrida alobi est-ce que bango bamenasaki Mama Kalunga te? Bango baza na ba compte à rendre kaka na mutu ayaki kozwa mwana na bango po basala 13 jours ya mariage po akufa. Ake musika pa alobi bango nde baza na perte. Soki Dola lingi aya kozwa mbongo na ye ya libala bango baza prêt ya ozongisela ye mbongo na ye ya libala. Mata bazongisela ye mbongo ya libala ata te bango nde baperdre mwana na bango oyo bakomonaka lisusu te, parce que na libumu ya Frida bafamille ebele ezalaki kuna bango nde baperdre. De l'autre côté mutu oyo bazalaki na Dola ntango babengaki famille ya Frida mutu bazalaki na ya lobi bakendaki kotika bakende na Frida na hôpital. Ntango bakomi kuna bamédecin baconstate que Frida azalaki susu te. Me na badokima babimiseli bango ke eza crise. Atanga ye kombo moko wana boyoka kutu kombo yango kala mingi te boyoka yango wana po nda mutu na bosani atangaki yango wana. Sikoyo bango famille pourquoi baza ko accuser mobile? Bon, nga pe question na ngai eza boye. Iza na bato moko babimelaki mystiquement lokola mobali azalaki te babeti ezalaka na kindoki mutu azwi kibota po amemisa ye ngambu to nini. De l'autre côté na oloba soki Mama Kalunga azoboya peut-être Dola akutana na famille wana to Dola aloba na TV to akomi na place ya matanga te parce que azoloka kimia ezala. Sikoyo lokwa apela duchesse aza pe moto ya théâtre
déjà la duchesse na mama Kalunga ezalaka penda camaraderie te, malgré que ezonga nango me ezonga mpe bien te mpo boyebi likambo nini elekanaka entre la duchesse mama Kalunga na Ansi Luzolo, makambo oyo elekanaka entre bango wana. Bon, spéculation en tant que grand frère arozaka pour leki na ye, et surtout que mama Kalunga déjà mo ba intentionnel ezalaka déjà soki yaya aza pour mama Kalunga et eza problème, il faut azalaka contre mama Kalunga. Mais en tant que humain na décision mama Kalunga azwi, peut-être mama Kalunga lokola makambo oyo ezo concerné ba comédien, lokola mobala mama Kalunga azalaka comédien te, mama Kalunga connaissant ba collègue na ye ba comédien ndenge ba fonctionnaka, azo préféré na ye moko aloba to mobala aza abatami na nsima azo diriger mwasi alobaka, vu que ba comédien baza involve na kati, parce que nalandaki mpe kombona kutu nani yango garçon Pomba, nalandaki mpe Pomba mpe batuni ba question, mais il a été très sage ya ko se prononcer te, parce que na minute oyo eloko nyonso oyo koute pa badola contre famille wana to contre Frida to kondima eloko moko boye oyo elekanaki boye ekendaki ezongaki moto akota prison, mama Kalunga aza koevite na ye bato bakota prison, parce que eza pe clairement boye eza na mwa makambo molili na kati, bato mosusu baoloba basibisi mobali touche, misu mpe baoloba pe touche te, baoloba kaka mobali peut-être azalaki na ba copine ou peut-être aprometaka kobala mais abala te, ala baokiki abali baconspire ndenge nini pendant que bango bazalaki na bango d'hôtel à hôtel, tantôt hôtel ezalaki na escalier, tantôt hôtel ezalaki d'escalier te, version ya malonga en tout cas na makambo wana ezoyebana nango te. Bato mosusu balobi pourquoi est-ce que mama Kalunga azwaki bango na ndako na ye te, peut-être bango mo baboyaki na bango balingaki, parce que ntango obayani sika bomaka makambo mama obayani sika mposa nzoto eza nano na esengo, peut-être mo badelire na bino bolingi bozala na mwa intimité, mobala na tanda azoluka ndako pofanda blata na hôtel mwa 2-3 jours mwa 4 jours, le temps boluka ndako so oza pe rapidement na kiosa no kozwa ndako pe na 2-3 jours, soko opesaki mbongo na wana bacommissionnaire ebele e oke mpe otala mpe ndako sepe na okokende mpe kozwa ndako na 4 jours mpe okoti mpe. Donc koto wana namoni nango vraiment pas trop grave, pas trop problématique par rapport nango. Donc histoire oyo ekomi parmi deuxième histoire quoi, parce que histoire moko boye elekanaka na Goma na Maniema année passée to année oyo, je crois année passée, moto abali samedi dimanche lundi akufi, mais wana ezalaki na mwa raison parce que ezalaki poison, mais oyo eza poison te, liwa ya moto cause nango hôpital elobi crise cardiaque, et ba retrouver moto na ba trace na ba nini ndenge bimi rumeur bongo, donc epesi vraiment passe. Mais nayebi que au-delà de tout bon trouver solution. Tout à l'heure là namoni na lobby vraiment na expliquer la linga vraiment na expliquer bino pour vous comprendre, pour boya otala émission, il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Donc c'est la bino sikoyo ba preuve o naza na makambo o na uti koloba. Et puis na makambo oyo bato musu ba oloba, bato musu ba ko décourager bato ba pare na suma bala bato te. Na kala kutu makambo ba marraine no ba pare o ezalaka na ngote.
nakala ba mama somo bazalaka ba marin na ba parrain parce que ba conseil ezalaka chez makambo yango esila ezaka po okoloba likambo boye mosu wana eza bapase na yo eyaka très compliqué me neti boye ata mama kalunga asimbi touche basimbisi mpe mama kalunga touche atikali na mauvais souvenir bato mosusu bakomprendre yango te ekokole mpe mama kalunga na po abalisaka mwana akufaka ndenge lelo elata mwa mulopo na nzoto apare na grâce te mwa divorça na quelques mois etikala mwa mulopo etikala lokwa na mwa CV na yeke tout le monde a peur na likambo yango me na otela bino siko baprevo naza nango bakali famille ya Frida parti ya Dola bakendeni ntango bakenda otika ye na hôpital e na zonga kaka na suka mpona conclure me bafere eza nde yango wana soki suite eza na likambo na oyela bino na nela NG officiel mpo awa tozala so tobandi sujet toyaka toujours koconclure sujet bolanda nga mpe na olanda na bino mpona bacontrat promotion mpe ya publicité na disponible wa mpe na problème na chaîne na ya YouTube oyebi te koma kosala naza disponible mpona coaching mpe naza disponible bolanda video na ozongela bino kaka soki esili mpona conclure bolanda akufi Frida en question o akufi o azalaki mwasi ya comédien wana Dola Star Frida sa cousine propre maman na ye na maman la duchesse baza yaya na leki propre la duchesse moko au théâtre. L'histoire s'était passée comment? Boyoka basali mariage bando va dans hôtel na limete après ta ba va dans hôtel wana bando lukandaku o ba okino vanda mais nde basali mariage na mariage sili ba ndo va dans hôtel tomba ko va dans hôtel camarade ya Dola oya comédien abengi mama leki ya la duchesse au mwana na bino asali crise asa na hôpital ba poser question crise oye asali eza grave abi non boya ka na hôpital eza pena grave pena te asa na hôpital boyo kalisolo ba komi na hôpital mama leka ba la duchesse a komi na hôpital docteur azo apprendre ye que mwana na yo ba yena hôpital ebembe ba yakine hôpital ebembe déjà ba yena mwana hôpital manzaka ne longi loboko moko ya kobukana bandeko bino ba congolais pourquoi to lingi distraction boy to lingi ko yoka te comme mutu wana ayebani ne fois ça la kana raison mais non to examiner makambu tango ba yo tika yebongo loboko ko bukana elongi manzaka. Comment tu as sali crise manzaka ne parce que crise en va misala mi paloma ki ne longi akina sauter na immeuble akoya na sepo loboke bukana mais non ba jwe bimbe ba yo tshana morgue tango ba yaki na yango docteur atalabi o eza cannabis sauter faut tinango kwa cheminer ngo na morgue ba bando benga numéro ya Dola ayambaka te po bato bayaki na ye hôpital eza Dola na mi na ye bon moi si na yo asali crise to supposé entre parenthèses eza crise mais pourquoi baobenga numéro nozo yamba te parce que famille depuis bando obenga ye azo yamba te azo kima nini obala yi mwasi na mbongo aza mwasi na yo mais pourquoi baobenga yo na téléphone ozo yamba te
Vous avez un problème dans la famille, quand même. Au bas, la moine, c'est normal, nous avons ça la paix crise. Parce que aux autres qui m'a baron un téléphone, pourquoi? C'est le premier acte qui compte. Comment moi, on a sali crise lobo ke boukani? Comment moi, on a sali crise et l'on est pas loin na manzaka? Na minute on est dans Solana Bino, famille à Frida, na Dola Star wana, basa na contacté. Si na sortie médiatique ya Mama Kalunga, message yango ezaki nini Mama Kalunga lobi o etungisi bino famille. Ezaki malobani livema ya o epesi bino pasi alobi nini? Choqué. Malobani choqué bino. Ah maman. Par Kalunga na loba na yo. eloko esali omoni alobi maloba na ye oyo Mama Kalunga alobi ke ye abengaki famille na biso biso famille toyebisi Mama Kalunga ke biso tomemi corps na Saint-Joseph. Mama Kalunga landi biso ti na Saint-Joseph bakuti biso toza te toye koloba na bango toke na mabanga baye kolanda na mabanga toza te tokimisi corps. Ye Mama Kalunga kutanaki na nani na libota na biso. Muto Mama Kalunga solo laki na ye na telefone na yebisa keke biso toke na corps na Saint-Joseph ezalaki nani. Aye bisa yo kombo ya mutu wana ya famille na biso. Ye Mama Kalunga etake marraine. Esika mwana na ye akufi. Est-ce que Mama Kalunga esi achi ata makolo na ye? Ye Mama Kalunga akobanga libota na biso. Ye aza famille adola. Te. Ye aza famille adola te. Biso no soto yebi ke Mama Kalunga azalaki marraine ya mwana na biso. Tangu mwana na ye ya mwasi akufi, yango aye nani akoyi ko menacer biso to ko menacer Mama Kalunga na nini? Na problème nini? Oh Mama Kalunga kokoma kosala nini ba intervention pour na dola. L'air bazo sala interview moko wana soki dola bimi ba journaliste wana balingai bazwa nini pa na ye. Tozo kane Mama Kalunga bimi tina bani yo poza nango. Bozo a été kota na ndako. Azo présenter tato ya zalaki wana za tata ya dola. Nan to sali ba réunion te tozo lukanan. Eza la question ba poza ke famille mwana mwasi passe ya ndenge moko pe mwana mobile azana passe. Mwana mobile azana passe aza en vie. Mbongo ya dola soko azana posa nango akoya kozwa ngo ekosombe ya biso Frida te. Biso nde tozaba perdante na vie. To perdre. Yo yebi famille boni elingaki bima na libumu ya Frida. Oui. Surtout. Yango nde na moni zo sala bino pasi makasi hein. Ezo sala biso pasi makasi po Frida. Liboso Dola Star akimite, Dola Star azali, Dola Star mutu amemaki mwasi na ye Frida oya bali na mbongo amemaki na hôpital. Dola Star azana papier ya oyo babengaka acte de décès. Soki Dola Star akimaki alinga na papier wana te. Dola Star mutu azana papier ya acte de décès ya mwasi na ye. Nga moko nazaki personnellement wana na hôpital tokimaki puisque bitumba ya menace ya famille ya mwasi. Monsieur Oazo ba oyo na ebiete na ebito soza nani ata contraire il y a eu des blessés na canabiso ba menacer petit frère ya Dola ba panzake mbunzu nde na sima wana noko ya ba Frida oya memaki ebeme na morgue yende mutu abimisaki biso na porte sima albi par rapport ya sécurité babu kilo bobima libanda boy nde tobimaki na porte sima tokimaki te tobimaki na noko ya ba Frida nga moko nazaki wana tobimi nde noko ya Frida ye moko ayozwa corps sans même autorisation, sans même kotuna même mokolo mwasi a memi yango tina morgue ya mabanga. Donc arrêtez s'il vous plaît. Relation oyo basali au moins plus de 8 ans de relation. Toujours pleurer moi si nabiso parce que mutu moko ko sepela te likambo et comment tu vois. Donc oyo est importé ça la minute oyo Dola Star azali aza mutu papa ata biso tolo babo so kufeli mwasi na minute oyo oyamba bapela à tout le monde te aza sous émotion aza na problème non ya makasi que na âge na ye lelo ba benge veuf
akufeli mwasi na ye eza elo mwa malonga te vraiment totika bakopesa information ya mibale ezali babundi te abukani loboko te abukani pe kingo te ba fausse information toza na résultat ya hôpital tant toke na mwasi na Saint Gabriel oyo bakomi ba diagnostiquer corps balobi bien eza ACR accident cardio-respiratoire papier zali oyo eza koaffirmer réellement papa na ngai kimutema be esala bino mpona nini boyi na moment oyo biso toza na basouci toza na besoin tobongisa na famille puisque makambo ekende bien tokunda mwasi na biso à l'amiable mpo tolingaki mingi so tolingaki Frida te tongaki tobala ete biso toza baartiste ne sont pas des aventuriers de la sala ta criminel te akimi pe te aza na mboko oyo puisque eza mwasi na ye moto akufi na pasi famille vraiment totika distraction oyo toza na posa tokunda Frida eleka bien yo yebi nga personnellement molobela ba mama yo yebi Dola personnellement mutu moko abetelo Dola Star te kande ozawana très bien oyebi caractère na Dola Star ta criminel te asali yango te eza lokuta Dola aye kokuta ayaki nde kokuta mwasi na ye akwei na sima Dola bimi lokwa mobali non sa bimaka Frida na journée wana zaki bien alambeli etina tongo ake wenze ye moko Frida ke wenze ye moko asali wenze alami makoso Frida kufi atiki nzunga makoso papa posko yebisa ngai na kati ya flat Gérard Bitumbe Bunami Gérard teke Bitumbe Bunami mais oui olba to babundi butu bato bamona te totika babiloko ya bien te donc vraiment na mati po na bande koyoka papa leka bande koloba yango na mati po na désinformer information ya mabe oyo ba propulser bazo partager information lokuta oyo zaka tina donc Mamadou est-ce que vous zolanda oyebi Mamadou et puis tozo mettre peu en garde bato nyonso to basa ba vidéo mabe pour un artiste to mettre bino en garde boye bayango ke makambo to salelo ata justice ya mokito zute justice ya nzambe ezali Dola Star alingaki mwasi na ye réellement ezambe ba mutkwei et toujours regretter nango mais babiloko aboya kokosa ba information eza mabe makasi en tout cas na mataki na live pour na pesa be éclaircissement puisque nga naza ami proche ya Dola naza ami proche na vivre na Frida pendant 8 ans na yebi relation depuis 8 ans na yebi yango donc il y a un problème quoi biso tout on a pas si voilà Mamadou ma cause place à maquiller mais pour profiter pour nous raconter moi quelques questions. Donc c'est ça. Maman Frida à la moitié dans journée donc il y a moi là vraiment oh to le ba yangwana c'est ça. OK na bité so kana parce que la place à maquiller Ozo kanga Mamadou à la place à maquiller on dirait zo kanga zo maté. Allô na bio zo kanga pour ngina oui nazo kayo donc weza ki ba information ko pesa pour na éclaircir opinion parce que ma besoin de me belé papa ça fait mal. Nazo kayo Mamadou na eloko ebisi biso olobite Maman Frida na ouais nazo kayo na olobite biso que toute la journée Maman Frida zalaki bien alamba kipé après nesiko aye ko sala crise selon explication na yo olobite asali crise onengo expliquer ngo eza crise tiko na crise wana olobi et après Dola Star ayaki aye kokuta Maman Frida sa koyi. Mais tant que Dola Star ayaki, est-ce que abelelaki au secours, est-ce que abelelaki batubaya ko aider to ezalaka yembo ko ndemutazwa ki Maman Frida pour na okene l'hôpital. Mamadou ozo kate ozo beta musique ya. Allô Ozo kate ozo beta musique tozo na kasi papa leki po ozo beta no musique. Bon, papa leki tozongi na yo camarade ya Dola Star oyo kenenga uti koloba Mamadou bazalaka na Dola Star basalaka na ye ba video ya comédie ya zalaka interprète na ye ya ajuaka rôle ya Gina PMF Dola Star ajuaka rôle ya Fabrigaz
Voilà. Oyoki e fongola micro papa leki na fongolo micro mais na mono fongola micro te. Tozonga la yo. Bon, papa leki oyoki camarade ya Dollar Star à lobby de 1 Dollar Star à kimité. De 2 à lobby famille na bino o menacer bango makasi. Moko ya membre ya famille na bino nde kutu muta kimisaki bango na sima po bino famille koto ya Frida boyaki vraiment bitumba nde obo boma kaka pe mobali nenga kufeli mwasi bobito yeto boma ye. Est-ce que ça peut bongo nenga lobi? Papa, omoni koloba loba boya. Hein? Omoni koloba loba boya. Ya na sens te courage oba ozo. Bupanzaka sangu. Yo kufela mwasi yo bimiseli mbongo na belo luki ya pasi na vie. Depuis mwasi akufa na appel ya papa ya mwasi yo ko ya mango te posa choqué. Mo lobi la ba maman. Si après maman dazo matolo ba o akoko ya mbaba pe ba appel a batute. Est-ce que batongo azo classer wana batongo banani? Pas beaucoup kilo yo nazan nde no solo be atele misimananga. Bien ça choqué les les que là yi. Mais si ko menace o bino famille bosala kilo boya ki bosala pendant moi na kupati. Menace ngeza ki wa. Na c'est émotion bozaki na ngoto bolinga ki pe bino pe bozong sa revanche bobo mamobali. Menace basala ki bango ezala ki wapi. Bana mwana kufi bamona na kati ngai na salaka Diazo benga nga pecho za wapi na bije na boulot abi kende sikoyo koma sikoyo na morga mabanga babi bazoya na free de bemi. C'est un cas de nene na société à l'état na Congo. C'est un homme respecté parce que c'est un homme reconnu. Aboti voyou te. Moi non lelo o ikon ba le bien les réseaux sociaux. Niveau d'étude à moi na wana. Est-ce que besoin bango? C'est licencié. Papa o ya komi papa o ya bo akomi si mwana ya mwasi licencié. Est-ce que papa ya bongo o classé na ranin? Ba menacé bango wapi? Tokoti ko Frida na mabanga. Tokoti Bolandi papa leki. Bolandi camarade Dola. Bolandi nde kwa mwasi ya Frida. Bolandi pe bakali. Oma kenda olota ba information bilota lota. Bakali baza mingi na un site. Donc on a la duchesse sûrement baza la moi ba info bazwaka kuna. Bolandi. Mais flou ezakaka. Flou ezakaka donc mutako pesa biso explication claire. Ya liwa ezaka mutu oyo akufi et puis au cas contraire s'il y avait soki Dola yepe ayebi likambo na liwa ya mwasi na ye akoki pe kopesa biso éclaircissement. Ce qui est sûr ti mokili okufa à moins que soki tozalaki na poto nde balingi ba retrouver peut-être ba empreinte à part ba empreinte à Dola empreinte mosusu ezalaki wapi na nzoto mwasi bakoya pe na hotel wana me toa na poto te baservice investigation na biso donc elemba bayebi kute soki bateste baempreinte digitale ezalaka pour toza tellement limité na bamatériel nzambe kaka
à vrai dire tokoyebaka na biso vérité ya makambo te o tokoyebaka na biso vérité ya eloko te o mpe à son âme biloko mosusu ezalaka destin moto oyo etangamaki akufa boye parce que nde tobotamaka motu na motu etangamela ndenge na ye ya kokufela motu mosusu azalaka botami asali 9 mois motu mosusu 10 ans motu mosusu 11 ans motu mosusu akufa na accident motu mosusu na crise motu mosusu maladi motu mosusu mpe kaka alali te alamuki kaka we motu mosusu don muna motu na ndenge na ye oyo nzambe aprévoyaki ya kokufa mais ce qui est sûr tozalaka kaka près tomilenge eleki parce que liwa ntango ezoya ezolaka te mais aussi tozala mpe na vie de prière tosambela mpe mingi parce que biso touti na bafamille africaine nazalaki ndoki moko nzambe kaka mpe à son âme mes condoléances à la famille courage na mama Kalunga courage mpe na la déchesse eza mpe facile te koperdre famille wana eza na mpasi makasi kaka nde ndeko na alobi kombe de bana ndenge ya malumwa Frida ce qui est fait est fait. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette vidéo au maximum pour vous éclaircir, on a peut-être ma question, qu'est-ce qui se passe, on va comprendre au moins les solos, qu'est-ce qui se passe, patati, patata. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo pour vos contrats de promotion et de publicité. Je suis disponible pour vos coachings. En tout cas, tu as besoin d'un coaching sur ta chaîne YouTube, je suis disponible. Et si tu as aussi un problème sur ta chaîne YouTube, n'hésite pas à me contacter. Nous allons parler et nous allons te fixer ta chaîne. Tout le problème, sauf aucun problème sur YouTube. En tout cas, nous les fixons pour vous. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.